mais azaki toujours motivé à kotambola na moi pour na okikota makambo ya muto ezo concerné pe yete baza pe famille te makoti po bato ba soutenir. Non, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, paix à son âme. Zamba pe sa bana e makasi, zamba pe sa famille na ekimia et ça kufi liweza pour na biso nyonso. Yango déclaré na kumisa nzala ka senga ki aide to monika fali mutakabele. Mais les comptes ba fali ka baraté. Ça nga pe comme senga. Mais ka fali wana to mona. Amema ki bantivale a poto. Ka fali na to mona, asunga ki papa Chaka Kongo. Ka fali ba benga orgueillé. Ka fali wana amema ki bana bandal. Je pense que la mauvaise foi, Tony, bon, ils ont ma musique. Ils ont ma musique. Ils ont battu belé babetama. Ok. Pour ma musique. Ok. C'est que l'homme aura s'aimé, mais l'émotionnera. La différence, c'est la musique qui dit ngo. Nabino bateau boya qu'on finga Jaël. Ok. Différence, c'est ça nini. Ok. Différence c'est ça nini bino bato boya ko finga Jaël. Vous comparez Mouzé et Jaël pourquoi? Oh, na comparer parce que Mouzé dès qu'arrive ça assemblée voilà. Bon on a réseaux sociaux. Mouzé qui dit on a encore un moment a comme ko finga to éviter so ça rage. OK. Il y a bato boya ko lobela baza ko évoluer té. OK. Méchanceté wana yango boza ko finga o makasi bongo. Hein? Tant que vous condamnez Jaël, Jaël a fait ma baie. Jaël a fait ma baie. Mais entre temps, il y a un messier qui insulte le responsable de quoi Soulé Kaouka. Soulé Kaouka na carte musique il fallait au sani. OK. Il PD. Bon comme il a Soulé Kaouka PD. Finalement. Un père responsable. Car yo musée qui dit ngwana okoya ko finga Soulé Kaouka PD. Kaka yo musée qui dit okoya ko finga Héritier Wata. Kaka yo musée qui dit okoya ko finga Bakambu. Ah ouais. Oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse, ma colonne. Na koti boye basali au pédicure ma colonioso a tous les problèmes on ma le katana awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to lo mabe o za Brazzaville ah pour la make-up à Péri kitoko donc ça on va le espace là make-up de Salama donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. Vous connaissez ça va marier, vous décorer mi tout cas, vous connaissez la perruque, tout. Location à voile et ça la casa pour la vie. Donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae Maraboueza. C'est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. On vous dit un grand merci. Bonjour, bonsoir, bon week-end. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois, vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Je tiens, cette émission sera diffusée dans des chaînes Malika Mania officielle, Vérité News officielle. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Vos suggestions, vos remarques, ça sera toujours la bienvenue auprès de nos bureaux parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de vos remarques parce que tout pousse ça et qui ne sont musique. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, comme vous le remarquez, comme vous le constatez, à chaque fois quand je suis face à vous, quand je suis vers Malika Mania officiel, il s'agit de cette dame, on s'est banalisé qui tourne le barama comme du tour pénal concernant des grandes actualités. Tout c'est pas banalisé et accroché à penza et à penza éducatif. Et aujourd'hui, tu remets qu'à soigner en long et en large concernant les grandes actualités. Mais d'abord d'arriver, je vous demanderai à messieurs, celui qui est derrière la caméra, celui qui assine le son image, merci pour cet cadrage, merci pour le son, je vous dis un grand merci. Si la réseau est d'accord avec moi, il faut la caméra déjà, pour dire déjà bonjour et bienvenue à Jos Mania Malika. Bonjour Décaré Bachia, bonjour à tous les abonnés.
de Malika Officiel TV, partout dans le monde du Bozolanda Bisso. Bonjour, Nabatutu, il y a Balingaka Vérité News, donc j'espère que Baza ko s'abonner. Merci beaucoup Nabino tout bolinga maman et Bachimo Paradis bana Soukanzambe. Merci na ba soutien Nabino physiquement, moralement, financièrement et spirituellement. En tout cas, merci beaucoup na ba tout o bo soutenir ki biso, bo soutenir ki partenaire on a biso Rit Beauté, Nzambe à l'opposo o ya kufela ki maman na ye. Tozala ki wana to assista ki depuis Tina Braza. OK. Donc tozala ki wana ouais, tous à Brazzaville. En tout cas, merci beaucoup la maman des collégiens depuis Pointe-Noire et la maman des collégiens. Je te fais des gros câlins, la maman. Merci beaucoup na batuto ba recevoir inga bien à Brazzaville. En tout cas, tous à rappel batu ya batu pena, tous à pena batu balinga. Je retrouve pour batu ba ki ba bomone bango. Na matanga mokile matanga mokuta batu musu ba abonné na ba fanatique no. Oh, bien sûr. Toi na ba fanatique. OK. Surtout nga pena na ba fan nanga o balinga pena Malika nana vidéo mon sala ki jour enterrement tonto kende matanga tonto kende jour bembe bima to sala ki on a papa paradis na zukara na tanga na nini na TikTok nanga mais na batu mususu balandinga ti lobi na okatisa ti na okatisa na but batu mususu balandinga bamona ka Malika bamona nga baye pena ba cadeau na bango ça peut être problème te na problème te ba coller ya yango ato se biso to ke kama mona yo pa ba coller ya inonde ya kite yata inonde zate yata inonde zate to ana ba robe bato ba sepe na ba robe oyo au contacter Malika Mania donc to ça non ya ba pan ya ba tout donc ba style oyo mais ya ba pan pezali. Donc, au contacter Malika Mania pour na batu bazali banda, tous na ba style ba robe oyo, au sali commande na yo, to livrer les yo. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi na famille Mukunanyo, sa famille ya ba Rit Beauté, malgré to qui ko soutenir bango, bazaki na ba choc mais bango pe bazaki on a pe pour na biso. En tout cas, merci beaucoup. Nzamba pe Sabino Makasi, Rit Beauté, excellent Mukuna. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup na bato te bazaki na ngape de loin. Mère Adieta Kupumba, je te salue et merci beaucoup aussi à mon mari. Merci beaucoup na nepe à accompagner Kingai. Après ça qui accès parce que ça mutum support linga pété au déplacer pour assister mutu na matanga bon Rit Beauté za partenaire bola moizali ba souvenir ezali accompagner Kinga. En tout cas, merci beaucoup Mère Adieta Kupumba. Je dis un grand merci. Elle fait mal au quand merci. On a moi qui dans qui malamu moins des problèmes so aucun en couple ndebo ndo okene ne bazama vous fâcher na baninga et mataki kitaki mais entre en amoureux topé en couple il y aura pas des problèmes exactement ils ont qui sala qui zongi saki bon c'est plus sécurisant j'ai pas aimé l'idée merci pour voyager peu en couple ils a bien parce que aux a protégé aux a protégé na makambo ebele parce que na mobile na yo oui aux a protégé na mobile na attends le soki na bi que tu na assister na concert mo be fallait obeta ta musu na Côte d'Ivoire na koki voyager en couple na mobile na nga toki ko assister to koti concert na biso to zongi oui c'est tout à fait c'est tout à fait vraiment aimé l'idée donc tu préfères que tu tambola en couple parce que toki ko assister za fêtité to ina ko assister Rit Beauté bola mo eleki na zo e baton biso to balaki Rit atina biso délégation baleki ne ba uta Brazza Kinshasa et puis ton bayaki ba cadeau bayaki nango e be ka biso ça dit wona ko tezaki fête bon siko matanga et senga visa té quand même il fallait quand même peut assister bola mo pe leki belé en tout cas merci beaucoup na bino tout bolinga biso to zali donc to zaka wana pona ko se soutenir au moni to zaka wana pona ko se soutenir donc voilà merci beaucoup à ma maman Clarisse Mouyembi à papa Gilenga Tebe merci beaucoup pour votre soutien aussi merci beaucoup à Georgette Kandungu merci beaucoup à Iguette Kandungu Biben Lukubik à la jumelle de Rose Lukubik à les jumelles Paradis depuis quelque part en tout cas. On vous aime beaucoup. Voilà, on vous aime beaucoup. Je vous dis un grand merci. Je vous dis à tout le que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Heureux mariage, heureux ménage à vous tous. Nos sincères condoléances le plus attristé à ma famille, tout bazar éprouvé, au Bangou soit être cher. En parlant des débats de liste à disparu, je pense directement présenter nos sincères condoléances le plus attristé à la famille à Chaka Congo ou Authentique Abisso Lobby suite à une maladie, suite à une longue maladie de personnelle. Au nom de nos différentes chaînes et la personnalité, on vous présente nos sincères condoléances aux familles artistiques, mais la famille biologique et à Chaka Congo. Malika Mania, to la muki sa on va passer bêter les bisous dans les réseaux sociaux, mon quoi bakulu na biso, mon quoi batwa sape musa malamu wa sunga batupe belé, notamment la musique, to na ba comédien, to tika na Chaka Congo. Nouvelle loi on apprendre qui on comment.
En tout cas, deux carrés, et ça qui biso passi, comme on a koyoka liwa et chaque fois on a côté na ebakité, tant on a côté na Facebook, bonnet comme on a ba publication et tout, ba paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Et ça qui passe, parce que moni biso peut-être tu as une opportunité à carré à chaque Congo. Mais il y a des gens le ceux qui basent en vie, c'est grâce à papa chaque Congo. Voilà. Il y a des gens qui vont survivre, c'est grâce à papa chaque Congo. Voilà. En tout cas, tu sais on a battu nyonso, so vous êtes conscient, tu es conscient, oyebi que papa wana a soutenu yo ta pona likambo mo ya muke yo koko ozbukela ngo solution te. En tout cas, zala vraiment zala motivé ya kokota likambo wana et ça kufina yi. Et ça koufi na famille na inde baza ba perdant famille na inde ba perdre mutu munene ozomona papa chaque kongo aza mutu moko boy oyo aza histoire aza histoire pourquoi parce que aza rôle ya kosunga batu soki mutu aza maladi ya akose pulmona tambola pa ke kosenga bambongo to ça que mission mo na yo récemment awa papa Chaka Congo a toujours motivé pour nous sentir la batumbongo. Est-ce qu'il y a des jours où on fait pas de sentir la bongo? Émission eza chaîne abiso oui eza chaîne ma chaîne émission to sala ki ba suka ah faut que luka faut to na malé et na katikati ka faut que luka ko na malé to mona voilà pour dire que papa Chaka Congo yango na otolo banabi tout le monde oza conscient ou consciente ayebi que papa wana atelema pona makambu na ye voilà malgré ba traiter ye alia kambongo ayiba kambongo mais to yebite papa wana ozala irremplaçable na nani voilà aza irremplaçable to yebite kozala remplaçable na nani nani akondima charge wana malgré banda ko traiter moyibi alika bambongo boya boya asoka ba pourcentage nani yango na mokilo ya se ba pese charge makama mbongo o ausala so amoni peke o etikali na matanga kutu basala boy mutu alande makama mbongo tina suka binga pe carburant to mai babenga ngo mai motivation ozo comprendre babenga ngo mai na ba crédit na ba carburant ozo comprendre bongo mutu oyo le âge ba papa Chaka Congo wana mais azaki toujours motivé à kotambola na moi pona okikota makambo ya mutu ezo concerné pe yete baza pe famille te makoti po bato ba soutenir non il a beaucoup travaillé il a beaucoup travaillé paix à son âme nzamba pe sa bana e makasi nzamba pe sa famille na ekimia et ça kufi liweza pona biso nyonso yango déclaré na kumisa nzambe maladi o bato ba okufela menga na binzamba bikisanga nango oyoka kuna mutu mo akufaki pour ma respiration et comment ki bataki na oxygène mais natalinga pe na uti na malade na melelo na sans vie na solo ba pe bato bazoyokanga na koma kumisa nzambe tous les jours nga na kufa na lamuka na ndima te ke na okota 2024 na kufa na lamuka na za témoignage à vie nanga nga na kufa na lamuka na kufa liwa maboka muta mukite lo ba nzambe mo ka lo ba mukili ta na eko kya kenda apema nga na kufa na lamuka pe ya son nom papa Chaka Congo. Voilà, personne papa Chaka Congo. Mais comment on a les papa Chaka Congo, on pas belle la émission sous papa belle ko belle les songs surtout pas musicien, to yebi que Chaka Congo mingi penda sunga zaro sunga ba musicien pe akala na ba comédien na ba musicien. Comment on a kaka artiste muné le Chaka Congo belle limbela, mais comment on kaka mutu zaki penda motivé à continuer mon Stéphanie Poupa, mais to yebi que ba musicien mi mikolo pe akala bazali to ba OK jazz ezalaka toujours ba moko ba tikala mais ta ko sunga ta bonne foi wana. Fallait une charge wana. Pourquoi cette peut-être irreconnaissance face à ma mission, face à papa Chaka Congo? Déclaré. Koka bababo tamanango. Effectivement. Koka bababo tamanango. Et na mutu mususu atazanango. A préféré biloko pola inanda kuma okabate. OK. ena mutu mususu po kaba amundi so akaba sa ilisumu donc ya sala makamu na sens inverse donc pour na yina pesa kaba zo bénédiction mais pour na yiso ka kabi amundi asali péché ko kaba babota manango déclaré mutu nyonso za na bonne foi okabate mutu nyonso za na volonté okabate ena mutu mususu a préféré biloko polé na ndako mais akabela olia. C'est trop fort, c'est ça. Et na mutu mususu a préféré lamba na pourquoi ya lia to lamba wana bota mbongi to lamba wana bwaka tumba to bayi baye mais okabate et na mutu mususu ataza mbongo ebele na poche amona ka soka kabia longola ta mutia kaba monte mbongo silié
mais bata bango balinga bakabela bango voilà ozo comprendre kokaba babotama nango so papa chaka ko ngabelaki asengaki aide tomoni ka fali muta kabele mais le contre ba fali akabaka te sanga pe comme senga mais ka fali wana tomona amemaki bantivale ya poto kaka fali wana tomona asungaki papa chaka kongo ka fali babenga orgueilleux ka fali wana amemaki bana bandali kokaba esengaka tokaba na famille na yo kokaba oyo tobengaka ifo kokaba eza kokaba oyo ya moto voilà témoignage malamu libanda voilà bato bolamu no libanda bato bazoreconnaître bolamu na libanda yango nde tobenga kosunga voilà oui famille parce que na omoi na kata famille voilà famille mpo koostano mpe bolamu mais loka na kata bafamille mpe baproblème ezangaka te konie mpe ezalaka kaka ozo comprendre mais moto libanda so okabeli ye ata nie de fait que eza na bato déjà tiki bolamu baomonoka nde ingrat voilà ozo comprendre mais na kata famille na biso ingratitude bakunda na kata bafamille po soko osungi babaka osungaki mpo bawa famille mais moto libanda soko osungi baobenge ingrat mpo baotala nini omotemaniki baobenge ingrat ozo comprendre oba famille na fali te mais fali amemaki opoto oyo okomi koloba babobar baloba bona français babobar voilà ozomona charabia on a français kaka non français ba charabia ezaka ba mot français ba belo ba français argot ba français avancé faut pas na paradis pour que comment on a ngata si ça touche na likamo na yimuntu na makolo ba charabia ba charabia na lobango te on a funa tout na paradis c'est ça un mot français décarré oui tu on te comprend papa chaka kongo esa kufi na ye mais tokomona bacotisation ekobima mais ntango azalaki na mpasi asengaki ntango mosu lisungi eyaki te tala soki oza na mposa okabela motu kohésite te kaba mare adi eta kopumba mare na nga wana ayebisanga bimalika soki nakabeli yo emo eleka te il faut bakabelanga ebele koleka na kabelaki yo apréféranga apesanga matika ya poche vide bakabelaki ebele koleka wakabelinga so ntango abenganga mpo oyebisangaki oyebike nini akabelaki oyebike mutu oyebike mbongo moko eyelinga kope moko nesali nazwi mbongo nayebi te mwana shoke lisusu bapesi okoleka oyo opesenga okolia mutu nanga te kabelanga lisusu mare adieta baselama ndambo abakisenga su mwa ndambo ozomona voilà kokaba babotama nango mobali nanga loba nanga eloko bolingo basenga te eloko bolingo bainsistaka te oui okosenga mpe parce que moto anayebi mpe ta mosusu mposa na yo te to besoin na yo te mais bainsistaka te ya bolingo bainsistela yango te motu so aza na mposa okabela yo aza na mposa oinsistele ye te ozomona yango na papa chaka kongo akufi asengaki déjà alobaki ekokaki mais moi mpe bamisi bayosoka basoma makasi encore bangaka kokuna papa chaka kongo na honneur omona bakonstitution koya makasi mpa bamisi de part et d'autre donc tosenga mpe machaka matanga chaka kongo eleka mpe na kimia bango mpe bakokufa kaka bakokufa kaka ntango toza na bomoi toluka tosungaka fale eyemba tobanga liwa mpo toyebi esika tokende te oyebi place bakundo te oyebi place baolelo te oyebi mpe na banani oyo baolelo te ozo comprendre toluka tosala bolamu ntango toza vivant effectivement ntango toza vivante mpo bolamu wana toza na makasi mpe ntango toza na makasi mpo bolamu wana ekofuta biso ata ntina se ya mabele ozo comprendre papa chaka kongo ata bafingaka liaka mbongo mais molimo na ye na se ya mabele epema na kimia asunga bato très important bien que marbo chaka kongo bane kosa est-ce que moto akozwa courage azali te soki moto akoremplace ye ezalaka moyibi mo bakoya alandaka kaka ya liaka mingi po papa chaka kongo bandai na ye mpe kolia mais aresoudre no ka ya motu azwi na solution ya motu wana oyo asalelaki démarche après oyo kotikala kolia mpo atanga mpe na olia kaka ata yo mpe olia kaka ozo comprendre mais moto akoya koremplace papa chaka kongo toyebi te est ce que azali soki mpe azali seke eza moyibi mo boyaka inaperci obimela inaperci ozo comprendre makambo mbongo basala nango jete ntango toyebaka bafamille kabona mpona mbongo oui
bon ce que moto a utinika nulle part ayoki déclaré zo bela akeko kongola mbongo bosunga déclaré bosunga de biso moto mona na réseaux sociaux aso muta kufinde suka nango matanga tango silaka otanage kotaka kuna mbongo ebimaki kuna mbongo esalaki ekomaki te esalaki boye bakataki 100 bakataki 50 en tout cas ozo comprendre papa chaka kongo apema na kimia famille na nzamba pesa ba makasi kolala kolamukeza habitude te biso bato tozola muka toza spécialité ezandi tozo vivre na mawanzambe yo pe muto ba peso souffre de vie yeba kaka o vivre pe kana mawanzambe nzamba sala pe grâce na ba o ya lingi nzambe pe asala kana ngunga na ye nzambe pa longola ka pe na mukolo ya lingi ozo comprendre. Donc c'est un peu ça. Maman l'autre soit pèlerin, na ça moi oyo, torlali, babi kolala kolamuka c'est pas ils habitué, faut toujours beaucoup ça raconte nzambe. Voilà, vous suivez cette émission, on dirait que de Kinshasa à la présentation c'est des Karibachia comme intervenant, c'est Malika Mania Jos de avec qui me sonner par rapport, il y a pas grand ligue d'actualité. On dit en gros mots que son âme repose en paix papa Chaka Congo. Tout ce qui dozo c'est ngapenda na limé na mtu bato ba cause organisation, ya ba c'est que papa Chaka Congo tout il y a pas côté sur on a passé par chaque année. Bon, on a posé que taille, mais encore rappelé. C'est ça qu'on va taille, toi, tu m'as remplacé. Ça va, ma casse, ma casse, ça va pas me bêler. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Merci à celle qu'on appelle Madame Roquet de Paris. Babi 0032, Madame Roquet de Paris. Petite sœur propre, Madame Ali Makamara. Brazzaville vous appartient. Un grand merci à vous de tout Brazzaville. Babi son qui tourne à Brazzaville, Makio qui tourne, Bachama qui tourne. Obi tourne. Congo. Ah, ils ont là-bas Congo, Congo, na Ampère, na numéro 123 et pas Madame Ali Makamara, boss lady, Babi Brazzaville l'appartient. Merci beaucoup de prix. Brazzaville, merci à Edouard Kabouko 3 fois star, la maman, tout ça. Voilà, Malika Magnato me console les campoyo. Les gens qui distribuent ces vidéos, ils ont les cas. Auto au moins tola tola muki, tomoni Mousse Kindingu, Aza victime. Il y a mauvaise foi. Topé mon thème ma belle musicien congolais. Tout le monde a musique qui nous ça va sortir médiatique pour la recourir ça. Là tout la muki, tout le monde vidéo il y a de qu'on a biso musique qui ndingu. Moi ça moi comme communicateur, il y a juste des nuances faire rigolo là. Moi à défendre la valeur et faire rigolo à la télévision. Ou à victime, il y a mauvaise foi tout le bas, il y a musicien congolais à son égard. Comment on débat ça musique qui ndingu bongo yo congolais bani. Bon, on a eu déjà annonce na yo pour ma bonne musique ndingo. Je pense que koloba mauvaise foi Tony bon. Ils ont ma musique. Oh. Ils ont ma musique. Ils ont battu belé babetama. OK. Ka pour ma bonne musique. OK. C'est que l'homme aura s'aimé, le moissonnera. Tant que bino boyo finga ba. Pour ngani na zabo so mutaka inga na nzela. Oh finga faire non sengi ka pesa nga vidéo na finga faire. OK. Ozo comprendre. Voilà. Na lobango bien. Ce qui n'a pas ya pour élever Fali. Et si on a finga ba musicien té. OK. Et si on a finga faire té, et si on a finga héritier té, et si on a finga ba tout té. Mutuna mutana talent na ye, mutuna mutana carrière na ye, mutuna mutana succès na ye. Ozo comprendre. Mutuna mutana limite ya succès na ye. Ce qui bine pe boye la biso le côté que o mi sana biso avec o bien na succès. Biso moto muki mobimbe mona ke o ndaza likolo. Ça dit biso to bine boko sa biso na koloba, biso pe to ko sa bien na koyoka. Oh, les résultats fait cesser les contestations. Eh, quand do ye olobi wana. Pour le po ye mabe ya. O swanga te. Yo ah, on s'est gagné. Ah non boy. Et tu n'as pas mémoire facilité bébé. Voilà, tu sais, mission babare, si bien même tu connais pas facile, qui n'est aucun bimisi là, on gâte. Na compété comme loba, no kana na sidi. Eh, na lobi ka o ngana yebi. Kasi OK. Décarré. OK. C'est que l'homme aura s'aimé le moissonnera. Bon, il y a une différence, il y a musique ndingu. Na bino bato boya ko finga Jaël. OK. Différence c'est ça nini? OK. Différence c'est ça nini? Bino bato boya ko finga Jaël. Vous comparez Mouzé et Jaël pourquoi? Oh, na comparer parce que Mouzé. OK. Dès qu'arrive ça semble. Voilà. Bon, on a les réseaux sociaux. Musique ndingu ndanga ko un moment a comme ko finga to ebite so eza rage. OK. Ya batu boye ko lobela baza ko évoluer té. OK. Méchanceté wana yango bozo ko finga o makasi bongo. Hein?
Tant que vous condamnez Jaël, Jaël a fait un mabé. Jaël a fait un mabé. Mais entre temps, il y a un messier qui insulte le responsable local là-bas. Soulé Kaouka. Soulé Kaouka na carte musique il fallait au Sani. OK. Bon tiki ko finga fali PD. Bon comité na Soulé Kaouka PD. Finalement. Un père responsable. Car yo musée qui dit ngwana okoya ko finga Soulé Kaouka PD. Kaka yo musée qui dit okoya ko finga Héritier Wata. Kaka yo musée qui dit okoya ko finga Bakambu. Un père responsable Bakambu sali nini. Peut-être qu'on a raté biwana na. Nini ya ko raté so batina ma colonel tenga ma obeta balo tabi. Non. Té. Hein? Ce qui va téye musée qui dit ouais ko beta balé a rotabi. Hein? OK. Ce que c'est pour na Jaël boya ko funga ba matoi milai boyina minoko ko bino milai boye boko sala ba émission ko bota ba 10 émissions ba 15 émissions bino ba page bo mona ne musée qui ndingo finga ka bo sepela ke bele ba page bele ba yaka musée qui ndingo fingi kitoko musée qui ndingo tanga za ko finga Soulé Kaouka est-ce que musée a un niveau Soulé Kaouka? OK. Toi ça un niveau ya baleka Soulé Kaouka. Voilà. Musée qui ndingo et puis vous avez un anti-valeur, bien sûr, vous avez maniqué, bon comment vous avez un combo, il y a une autorité dans le monde bino. OK, on comment la question pour Simba on pensa. Musée qui dit ngwana ça même musée na taso Soulé ba kangise faire ko bimisete. Mais man yo besoin maman musique. Pourquoi maman musique est surtout maman musique comme que tu n'as pas compte à rendre. Pas déjà Soulé dit que parce que ba bêtise ça ba toi faire ba ta fali. C'est que botal les réseaux sociaux té. OK. C'est que botal tu peux vérifier. Bon mon vidéo té ba yo tika komba wata té. Té ne comprendre que na mboka o sans fali, même na réseaux sociaux sans fali, les réseaux sociaux étambola bien té. OK. Po batu ba beto na komba batu mususu mais wana ba bengandi ba bité héritier au PZT. Je sais. Basta lengo bongo. OK. Héritier au PZT. Il faut dire mbela ka keza batu afali de ba betisi yo. Il faut dire mbela ka ba Soulé. Pas bil bosso et c'est ça na lemba côté so pe nzaka ko ba besoin ba petit Zakari. Na plus ce conseil té avant ça l'émission kende ko vérifier. Côté na réseaux sociaux ba vidéo exact. OK. Pas vidéo ça fait belé moi mingi. Ba vidéo c'est belé ba bête yo ka comme wata té ba vidéo exact. Mais comment vous transformer on comme wa Soulé? Vous pensez que Soulé continue de battre bête? Moi le bon comme Soulé il y a comme Soulé non. Na lobby autour de question. Non tel soto battre maeli. OK. Tout ça paramètre tout expliquer. Na émission boyé, eza boyé. Ba monique combat wa té PZT. Oh. Na ndenge ba betisi. Ba bité to transformer ngo que za ba warrior to Soulé mta betisi. Pour peser, pe ça makambo. Ben oui, et ça bon oti. OK. OK. Oh. Bon, nous avons commencé loco et na réseaux sociaux, bino mo publier ba vidéo. Bino mo changer langage. Ça dit bon ko ça na ba conscience na donc on dit que congolais à un niveau il y a un document on comprendre. Ça dit yo mo ko l'ex biso que on ko ça na conscience non. Bino mo publier ba vidéo. Bino mo ko publier ba vidéo. Mais bon il faut changer langage. Que Soulé. Bon mon Soulé on est est-ce que Soulé continue ba to beta kindingo? Soulé. Soulé na niveau on était. Soulé na niveau on était ni fali poupa. Ba na niveau yo tinda ba to beta musique ndingo té. OK. Ba na niveau on était. On les a battu oyo ba koka choc té a té bo betisa bana oté. Voilà. Ouais ils ont niveau Soulé té. Soulé a porte-parole président. Ta Soulé ça a la présidence. OK. Yo kati musique ndingo so Soulé kangisi ne azana autala po ba bimise et senga ba pardon ana mutu moko te o ana mutu moko pardon bon peut-être on va bien on va prévenir ça Soulé faut pas poser qui nous attend la nimi na comme chef de l'état alors à ça là parmi bato ba la campagne chef de l'état peut-être ça moi assurance on comment ça la musique qui nous tout ba bongo azana ni à ça la campagne chef de l'état peut-être ba émission mingi à lobara mingi à ça la campagne chef de l'état mta benga c'est la campagne à ça la campagne neti ba nyoso ba sa ba campagne boni ngopesa batu musu boni ngopesa bilo musu ba bopesa ngo vite. Dès que vous pouvez en vite, Fatia za muninga mutu na réseaux sociaux té. Botika ba mentir.
fateza muninga mutu na réseaux sociaux te na ebiso bien kindingu so sula kangisi ye azanga mutu abimise po esenga ekoma ba pardon po bima OK tant on le banga ke o musée kindingu asala campagne na chef d'état na papa vite caméra ou ta prison na tient na prison OK papa fâché oh deka botika ba vantir ko bolinga bo peselo mo ba ampleur mutu mo bazé le côté musée kindingu azanani soto mo na caméra ou ta prison c'est comme musée kindingu anani pour on somme dire ka ba chef de l'état tant yo finga sule ka uka so bakangi ba yebisi pesa biso vidéo o sule ka uka fingi yo po yo o répliquer bona vidéo vidéo ezali question ngwana bote ba vie na bino na ba danger bote ba vie na bino na ba erreur donc ba kango bonga po komo lela komo senga ba pardon po na yebisi yo ata omoni sule so akangisi musée ata faire obimisete mais fait rigoler ça date premier basala intervention na likambo mutu ana raison likambo mutu ana raison to koyo tia mutu te moto opélicité koyo etola te OK basala intervention na likambo mutu aza raison likambo mutu ana raison te osenga pardon obima ntango osenga pardon ekomi humiliation te po te ofinga bongo biso toyebi ke baofisi ofingi bongo bakangi yo fo bima pe sans pardon pour la biso ko a danger ofinga ki bakangi si yo mobimi po sengi pardon te pour la biso ko a danger mais so bakangi yo ko sengi pardon ça dit o a danger te on aura normal o a danger te donc ça dit oza idiot oh parce que o bebi se ba cachet judiciaire na bino ne bo bino bo sepela na réseaux sociaux comment so côté cachet comme star te comme star te ba beza parcours ya héros so côté cachot te ezalo question eza bongo bino so bokota ti boke bokota ba prison akala ti boke kota loko Congo comme corrompu soko kota ba prison belé oye na aéroport ba corrompre yo cachet judiciaire ne ezonga bien baleki si yo fati fako atelemele loko wana cachet judiciaire balobani cachet judiciaire il faut batalaka Batuna au côté prison pour anine. Empreinte. Après le premier, est-ce qu'on a caché ma empreinte? C'est ça. Tu as côté ma pointe, tu as côté c'est tout ça ma pointe. C'est juste que tant voyage et bien raté pour anine. Qui a monté ou ta prison. Et bien raté pour anine. Caché juste dans Congo dans ma casque sur peut-être sur bomi mort d'homme on dirait ni la monde je sais pas. Bah mettre avocat toi magistrat bah t'as même pas avec commencer dans commentaire. Caché juste dans tu dis niveau ni pas. Est-ce que mettre avocat dans commentaire bah tu vas ça bah faut quand tu vas idiot belé bah femme ça mi bali avec wifi est-ce que va mettre avocat bah ça bah c'est pas moi bah côté bah qui dit bah mais comment on appelle le musique qui dit moi ça quand le biga maintenant on a ma idée na le biga yomoko à chaque fois qu'on y a na télévision était la musique yango kofinga merci kofinga on doit vendre artiste tous vendre artiste na bien voilà au moins est-ce que bango on dirait bah ça la clita là au bi faire te bah tu soit finga ka OK mais le cas na maximum si on a 100% entourage ya bato le cas attend à 20% maximum ya bato finga ka 80% na ba intellectuel na bato ma yele ma casse au ba guider au bien mais apparemment on dirait un entourage boye tout baza pourri ozo comprendre parce que surtout moni même musée kindingu a comme le niveau ya bato wata ba betier mais ti aya ko comme niveau lo baké soule ta betisie c'est trop fort ça dit ba bengani OK mais yebi mutapesi idée ezanga virginité pour yeba kosela fali makamuna la fallait si ba na njoto oui au moins de faire envie voilà batalokuta OK bah moi kaka polémique na combat fali qu'est-ce qu'il y a ozomona voilà pourquoi est Virginie sur la tala Barbie Nzimbi la vraie brésilienne Barbie Nzimbi aya penza TV na retard akuta ba Virginie mais comment vous mener après la préférence na musique Barbie Nzimbi après la préférence na musique abandon na ba abandon na musique na masani quand même koulman na ba musique ba rap après la préférence na o comprendre mais Virginie au vanda wana au côté na futilité mo boye o ils ont ressemblé au té ozo comprendre on est entourage fait ça ba problématique hein
ba problématique était ba revers na place ba ya orienté faire na makamba bien bazo ya na ba buzz ba yeko se siège na buzz dati ba lingo tiate banani ba revert dati ba lingo tiate boza na ba rêver ba makambo oyo et concerné même ata fallait ata na idée na ngote ata na tan na ngote même ba wario ba na tan na ngote bon ça ba liste au pays des merveilles histoire imaginaire. Bon, ça m'a beau imaginer ma comme beta histoire ya imagination. Donc quoi Virginie a la lota a créé Fali a créé que fallait si mena ntoto a menacé ba ibi téléphone. Madame ils ont ça téléphone la vidéo sur le côté de la chambre. Ah ya Virginie. Nyo sona pour Luka Mamadou Biabri. Combien d'années Mamadou? Mamadou, Mamadou, on a marqué le matin à paix. On se comprend. Ça dit, vivre en rêve. Bon, vivre en rêve, na place bon orienté. N'est-ce boy? Dynastie et bétate pour na binomoko. Boko takamakamba batu. Ata oye concerné binoté. Dynastie et bétate pour vous vendre, pour vous rêver. Ne ba beti kindingu biso stoya to sa campagne na makamba kindingu ne ba beti ye. To ba do finga na biso soule kauka mais entre temps, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Fallait une minute à vendre Kimia. Avant parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. On mérite repos. On mérite repos. Bon, le bien non, bateau. Monsieur, ça tient qu'il ne peut pas passer. Bon, mais ça va le bon. Mais est-ce que ça va tirer les bino pour profiter d'ango? C'est ça. Pour profiter de ça marketing, il y a un petit peu d'abino. Pour profiter d'un artiste n'abino. N'a pas seulement profiter d'un artiste n'abino. Bon, qui va profiter sous la baisse d'une musique indingu. Aux rentable était en fait. Oh, ils ont avantagé dans ma musique et artiste n'abino. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ok. Donc ça dit, nous avons battu. Donc comme ici on a makamba pota kindingo. Pota. Mais Malika Mania, ou me pena kasa musala, ou avez moi comme communicateur, ou za musala madame na kata télévision. Par rapport à l'expérience, yo vu nos vidéos, mais quand la photo wana musique kindingo, soit qui photo originale. Est-ce que vous avez un snap? Yo so mona muto azoka ba tia na snap, parce que na snap de zo ma rouge bordeaux. Et tali bisoté. Et tali bisoté. Biso nous avons préparé un concert na biso kuna barene tirali mi balé Allemagne nanani na Hollande. Na États-Unis pe babé bokende pe. Azoka te. Ya biso nini? Ya biso nini? Chose grave kaka bato musu ba beti yo. Ozotambo na komba ba mutu mususu. Bon la tisa biso que sans Fali non. Sans Soulé non. Bon, il faut s'adresser à bateau babeti sibino. Na niveau Soulé, na niveau Fali babeti babeti musique ningo. Je pense pas. Vous pensez que musique ningo nda tambola bonga kutana ba wariote. Ana ba fidèle wariote o tambola ba kutana na bango. Ba simba kete. Ka lobi ne ba ke simbe. Wana ba ja wata, wana ba 12 wata, wana kopa wata. Et ça kopa ba spiritas. Oui, parce que wata na batu baza très brutal. OK. Oui. Tala wata doza décarré wata doza wata zana ba omoni wata na wenge so zana ba shege bato ba wanda ko bangiza wata ba musicien ba bima na ba podium ba ndenga ba sima ba kima kan troupement ba wata mais wata za le seul musicien oh so yora pesi la kitaka na podium ba banga shege te toto ya tembe penza toto ya temba okita boya gérer ba shege pa le kaki mais ba musicien tam so ba musicien tam so c'était wata azana idéologie ya vie na ye. Vous comprenez? Ako ya pa pesa pe mbongo te ya sona banga leki ya koti ya mutuka kei. Ba musicien bele ba ndepe ko kima ba musicien bele ba va na kati bazeti ba shege ba kei apo ba bimi ba kei. Vous comprenez? Wata change koko la pe échangera pe moto. Wata za très brutal, za rapina bateau pe za très brutal. Donc pour la Malika et l'eau cause bizarre l'eau youtube na wata par rapport à vidéo na biye moko belle bosso o ba beto biki yo et ça na ba vidéo ça na réseaux sociaux beaucoup de botala ba vidéo ça ba beta yo tika komba wata te o tika komba wata te ba beti ba tanga komba wata ti mais comment bato ba beti ba tanga komba mutu mususu yo yeli biso ko lela na komba mutu mususu ezaki ndokite après ma page pe bozui o ba wari ba beti si wata vous êtes bozan ndenge nini
mais bino wana bomoni ba vidéo ka bino bato publier ba vidéo ne bazo beta pa bato wata tout ça là bonika komba fallait ça bon est-ce que fallait zo sepelate fallait pas zo sepela bon na musicien na bino kuna ba ko lobela été bon na ka ko lobela kombela nga kombo na nga en bien ou en mal parce que fallait ça pour c'était amona bato ba lobela ka en bien même en mal parce que en mal wana ba ko lobela pe ka musicien na bino kombo na epeza la kaka fallait que depuis en 2023 banda bandi ba arena banda bandi préparation ba arena ti la beti ba arena ti ba arena leki à côté 2024 na makamusu to ça kana fallait sauf fallait on a permis bino beaucoup profiter té musique ndi ndoki au lieu de profiter OK créer ce lot comme sous ya pota allez batu na bino kaka ba po biso to comprendre mamba pota noté et tali bisoté yo continue ko finga Suleka uka continue ko finga Fali continue ko finga Cédric Bakambu pour mon anti-valeur yeza un combat anti-valeur te il faut ba lukele combat mususu sous anti-valeur ya tu vas dire o finga Cédric Bakambu pour Cédric Bakambu atie bite yo sala nini na mboka oyo yo nani kimuze kindingo nini oyo sala na mboka oyo et apporter biso un plus eza nini au moya mayo na loro nini voilà drapeau na loro nini otombola drapeau na nini nini oyo sala représentera Congo eza nini pour yo insulter Cédric Bakambu pour rater bi critique en tant que Congolais, mais si on niveau au finga, là ça n'est de trop. Par contre, on a une région où on a pas j'ai le bras compte à rendre où il y a bien mes Kofi, mais par contre sur moi musique à tout qui na si position qui au comme ko finga batu nyoso en désordre ko finga ben système. Est-ce que autant on a combat mon kondiamboka na sens nini? Pendant mon kondiamboka ya bino bagolo te bien batu tout. Bon, non, est-ce que c'est là? Est-ce que le président Fatih a discours n'a été prêté serment avec que le président est bagolois? Tout le président. Assurance c'est la cause administrative présidentielle. Bonne année. Mais maman Denise Motema a Fatih Beton. Pas les lapins. Ah oui, mais la maman Denise pour la président, la première dame. C'est logique. OK. Quand mais la première dame, est-ce que aux abonnés présidentiels? Pardon. Bon, pasteur Mike Kalamba, il m'a fait un an, il a un Lobani. Papa Vité Kamé à Kota prison. Abima. Musique est une simple sapeur. Aou Lukavina, c'est un simple débrouillard. Aou Lukavina, mais aou Yabaningo Lukelangote. Écoutez, cher Nabilo Kosala. C'est que l'homme aura ses battu. Bon, il en a commentaire. Bongo Jaël, moi je ne suis pas Jaël. Donc on en est des faits. L'homme aura. C'est que l'homme aura s'aimé le moissonnera. Voilà. Mais peut-être Jaël on a porté peut-être bon gisango. On va muser qui ndingo et dans qui ça sont déjà moins valeur dans le sens. Des carrés. Comme bon Jaël, est-ce que il a un sens? Ils ont un sens. Quand on s'est gel, il pose un poteau musée. Tout le monde institue ce que maman comme mon tour. Qu'est-ce que le rôle de musée qui dit? Pour au moins que ça m'a bien. On doit avoir question. Quand on a modifié le côté clair, ça lui m'a bé. Assez comportement m'a bé. Gel pas à condamner ma cambo belé. Il y a un tour le bas. Pourquoi vous condamnez qu'à gel, mais en tant musée qui dit on a bon mona. Mais la maman musique nous la faute se revient à qui? Pour la Malika. Nous se comporter dans les réseaux sociaux, bah site tout. Bon on revenir na nani. Na yé mon côté. Ba beti pika yé mon côté. C'est pas fait rigoler. Et ça faire était. Bango bazo sala ndi musala faire ndo la yebisa bango abi musala bo sala ndi tombo mériter. Kasi tant fallait ça qui lettre pour dans le bac ba jeunesse reste na mimena na reina. Ba tâche de poste na ngate. Et ninga ko lakisa nini? O yata fingi. Au finga po na ngate. Ils ont concerné Yemoko. Dans le musée, ils ont concerné Bango. Ce qui est pour contribuer pour la carrière, il y a ferré. C'est-à-dire que si faire ça avant dit, aïe baka carrière n'est comme matate kokita. Il y a on a dit azan touré na batalukuta, azan touré na ba mensongère balobani. Batalukuta ba bien ba mensonge.
Bah, mensongère plutôt. Bah, mensongère. Azan touré na batalokuta. Précis et les amutalokuta. Soka ya tchedata ya longoli. Mutalokuta. Mouta qui dit mutalokuta. Virginie mutalokuta. Oh mon ami toka musique indingu. Dans l'émission Trésor Congo, il y a Trésor Congolo hein. Comme les années Trésor Congolo. Émission Trésor Congolo, ma béni Trésor Congolo le bon émission. Bah ça na Vincent. Mais dans la musique déjà na mon ege mutaliboma. OK. Parce que on finit en toka Cédric Bakambu. Mais au comme liboma. Décraqué. Bino bota la ka Jaël, bota musique indingu. Bota la lité ya Kanda. C'est que l'homme aura s'aimer le moissonnera. Voilà dans la rage contre Fali, peut-être balouké le moi pas Fali, bazoité, comment Virginie d'ailleurs le bas pour ça na ya singa fallait mi soit PCT, yango na balouké là. mais il faut bien parmi bateau ba soutenir te Fali na carrière. A soutenir na carrière nini? Bateau ba soutenir to yebi, bateau ba soutenir ba Fali bateau tanga kuta ta ba jazz. Bazana pour na lobela pe Fali na ba analyse na bango. Bariet ka jinga. Bariet ka jinga ba soutenir ba Fali. Hier soutenir côté ni. Côté nini. Na moment na banda ko bima musicien mo ba wenge. A otika soutenir musicien na on n'a pas soutenir Fali. Malgré le dossier. Oh, alors mon ami musicien mo wenge. Là en passant. Moi c'est ba balle perdu. Yo, là de ma sûrement. Mais on dit et le béné peut-être elle a Ziki ça bango na canal Kid. Et monsieur Ziki ça est moko. Il y a ça l'émission Ziki ça bango mais quand les Ziki balouké là est mon retour à l'esprit dictateur. Ziki ça bango. Et Ziki ça est moko. Il y a un commissaire aigri. Yo kati batulé sur la journée c'est nyo so ba yeko critiquer Fali. Yo kati za pona bien. Pour faire ça bango mabe. Mabe ni fallait ça bango. Pour les mabés moussous les attentes tout début qui a remarqué atika ina défaut. Remarquage peut les cater. Il y a mon père à remarquer pas mon bout on dirait pas. Comment révolutionnaire. Comment M23. Quand les réseaux sociaux. Baya TV. Révolution. Ama révolutionnaire. Nama M23. Les camarades remarquables. Parce qu'il y a Virginie, au le cas de Tatamite. Siko, elle n'est pas nini. Pour senga mon émission. Parce que bayebi kina émission donc ba senga ba kina sa émission bango. Ayebi que tam sum pa capé. Akoko ya. Pour émission bele pe le cas ba remarquage. Avant na pesa interview. Pas le cas de Tatamite. Siko yé azo chance wana te. Et comme ça est gris. Yanga comment yo finga. Mais tu baza ba kamana makasi na bena na boduka ba ko mata ba ko kita. Baba tama Baza ba camarade. Baza ba camarade mais nana comment moi salibala ba ko kanga makate. Comment ça va la camarade ba célibataire te baza la kanga nana ba camarade ba célibataire. Mais na moment na to recruter po ya ba en ekotaka. Libala les hommes ça c'est pas non te au moins libala. Na moi ngade danga ka malika ça ba libala. Azoka sérieuse. Tozana ba maman o ba kadra biso maman génie mongai belle sans maquillage les poumons de maman il est neto. Baza ba maman ba ça ba 20 ans na mariage. Ce qu'on a entouré na bango. Pour na kokolisa bientôt to ko 2 ans de mariage na paradis. Ah tu comment ça somme hein comment vous comprenez. Comme nene. Eza un grâce à Nzambe. Nzambe nazo eza orientation ya ba maman o nazana bango baza ko orienter biso et puis orientation ya Nzambe. Na kata libala soko te Nzambe o vanda to zonga. Ya nana boduga. Ya nana boduga a sali 15 ans ou plus de 15 ans de mariage. Aza jeune fille. Y'a pas dit? Oui. Ba où milite? Oh, toi là pour la moka. To compter nyonso na ki copinage na nini. Na nyonso sangisi kaka. Sangisi nyonso. Ozo comprendre? Tant muta balaka. Et le but est kabona ba célibataire te. Je de copine ba célibataire ba Vanessa Visonyambe ba Magali Kamba lèvres électriques. Naza ba camarade de ba célibataire. Vous comprenez? Ba Joseph Chako, ebele ba célibataire. Batanya mupangi la base belé. Mais toponaka oya ba égrité. Poza na mutunyo so sepena libala na te. Libala ebengaka ba ennemi ebele. Yango no moni na boduga asala, il est important.
azarana ba Gisèle Fouy azarana ba Élisée Luambo ozo comprendre Élisée Luambo te madame ozo comprendre donc c'est un peu ça voilà Malika donc on a souka déjà par rapport à l'entretien à biso on a évité l'homme tolobaki à auto lobité au courant kubakisa en passant te tolobi na biso nyonso sauf que pour notre dossier à musée kindingo en tout cas ba gaulois bon look un peu vraiment cause à la honnête peu cause à la véridique na vie so bino bo nga boko sa biso na koloba biso pe to ko sa bien na yoka ozo comprendre mais on va traiter pour bien nous va traiter des photos musée kindingo les abes pas babi bambata ba nobeta musée kindingo na réaction les obala na penzati baza bato ba na biso ke faire à vivre na ba mensongère ozo comprendre à vivre na ba mensongère na tout nous sur le bien au lobby za bongo etalio à vivre na ba talokuta et le comme musée kindingo ba nga ba sala na ba bambela soule atindi bato et c'est le ko viginer salati au moniteur le ko na ba sala yango ba bengani yo faut ba ke la ka soule faut ba ke la ka ba warrior te tout semble là pour na fallait vivre longtemps pour ça fallait to zanga même na ba tout bando ko c'est makambo OK ozo comprendre pour moi que fallait important na nyonso na musique na nini tande ba le stressé biso so fallait à quitter moi maman m'tachela motema va fallait to tela ka motema pa na la musique est ratée to tela yo motema fali to tela yo mote mutu mboka mobimba to na mutu tela motema ta pa fali donc voilà tout est sans déjà Malika Mania dernier message par rapport à passage non ya lelo dernier message n'engé zabotika lokuta famille wana clique wana botika lokuta bo vivre vraiment la vérité mais bon ba botika ba on a ngambo chada na motema bango ekokoka bino boko to lobele pe ka bango te boko tina te ba chada to lobele bango te au moins te faut mai qui pas de date ba belé bo luka bo chata date po so bo te date tout sunga pe bango ti so ki pe ba te date au moins te ke ba koma focus kana date na bango ba koma lobele ça pour na bien na bino ozo mona ngote nani na ina bengo kindingo kinu susu usali kuna na bengo kindingo na bozani MD carré au moins que so ba te même na date et ko sunga bango pour la promotion na bango pour la promotion ya bango moko eza mabete botia date ya botika distraction botia date musée kindingo ba beta etali biso te etali ba wario te biso pe muto tinda bino pete ye moko ndazo finga eza azo mériter oyo azo sala etali biso te merci na batutu baninga Malika la tata Maria César en tout cas je te salue merci beaucoup na ba orphelinat nyonso oyo bato bozo sunga biso ba orphelinat Emeraude Pedro en tout cas ndeto lobaki ozana bezo ko sunga ba orphelinat na sapato na ba drap na ba rideau na ba essuie ça fait partie parce que ba orphelinat o ngana lobela ka wana bazana bandaku na bango bazo la bango bandaku bazo vivre bo sunga ba wana ba essuie Emeraude Pedro merci beaucoup pour la soutien na yo kaboela bango non ndenge za rabata poto basala carton soka sali carton ti be sui ba drap ba nini tango yaka tozui toketika on na kati orphelinat esunga kabana tozala orphelinat mon dernier espoir ya maman Mireille Paka Vezali orphelinat vide ezali ya maman Meline na Kisensu donc eza ba place oyo soki bato batindi biloko yo moko selon yo o bate o tikela ngango na Kisensu pa maman Emily to o tika pa maman Mireille Paka donc voilà OK voilà ba dédicace ezali lelo ba dédicace ezali ekozanga te en tout cas merci beaucoup maman Génie Mongaï belle sans maquillage merci beaucoup na Emeraude Pedro je te salue Georgette Kandong je te salue merci beaucoup à mon vieux Diesola London City na Pesio Bambo TV mon vieux Diesola et merci beaucoup na batutu bolinga Malika mwana na yebike boza tellement ebelé o bo soutenir biso en tout cas merci beaucoup na ba soutenir bino physiquement moralement financièrement on vous aime beaucoup ba robe est disponible ba robe est disponible o ezaka 2 pièces donc oh tout ça na ça nango stock ezali oh ba maputa penza mais ya ba style oyo tout ça nango ba couleur nyonso en tout cas merci beaucoup na bato pe ba contacter ki oyo pona koya ko somba on est là
Voilà, on est là, Babi, les bonnes choses ne dire jamais. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien qui a été animé par Dekari Bachia. J'ai partagé cette émission avec Josmania Malika, avec expliquer biso concernant Makambo et les réseaux sociaux, mais dévoiler biso peut-être à son à connaissance par rapport à affaire Mouzé Kindingu pour elle à confirmer biso que ezaki makambo mususu bangi balati sango fali popa. Mais là Malika lobi to linga raté ko créer ba problème ba kombo ya ba très important. Ceux qui ont un problème mutu songolo pakala, gérant na mutu songolo pakala. Je vous dis un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardé. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bossez nos programmes sur nos différentes chaînes YouTube. Au revoir. Au revoir. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, la salon. Cam's Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon, ça va dire micro-shading qui en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Naza besoin de ça. Pédicure. Donc, il sait l'adresse. Na koti boye basali pédicure makolo nyonso atozali na problème makolo kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. awa na bongo to lo mabe oza Brazzaville voilà bon donc avant la make-up perruque kitoko donc ça dans l'espace là make-up de salama donc a aux décidé donc manicure, soin de visage. Vous connaissez ça va marier, vous décorer mituka, vous connaissez la perruque, tout. Location de voile et ça la casa Brazzaville. Donc, il c'est l'adresse Empire 123 et 123 Ampère Avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boya et Maraboueza.